Voilà. Bonjour, bonsoir, Balandino, soit des shows d'Enar TV. Merci, Nabao Balandi des shows d'Enar TV. Tu es tout partagé le sous ensemble. Kakane, tu sur la Ranabino, papa, maman, Simba, Nabokebi. Tu es tout Belamboka ya Congo, Kinshasa, Mboka Nabiso et Baby. Mais avant tout, les canaux analyse Nabiso, pena laksabino vidéo, Nazangite, Kopé Sabambote, Nabalandino, soit des shows d'Enar TV. Nzambalo là-bas la biso tokuta na gato solo la ekosala bien journée elamu okati ya mabota na bino tobeta lisolo na ina laksabino image ya mwana mwasi o Deborah na Kinshasa bango baza groupe ya ba criminel yango na oloba mikonyo so papa mama soko tika Congo kala surtout Kinshasa soko ke na Kinshasa il faut faire attention tozo laksabino ba image ya ndenge na ndenge juste pour commettre bino en alerte, commettre bino à jour na problème topé na situation ya Kinshasa ndenge zotambola. C'est-à-dire bango baza ba kuluna kombo na Deborah na ozochelo vidéo yo kaneni ni bango basalaka mode opératoire pour koluka moyen ya kuiba moto na maboko ya wewa. Tolanda yo kanenge Deborah yemoko azopesa ba témoignage na ye na kati ya la police tolandi. Yo, comment on a dit? Comment on a dit Deborah? Loba bien. Deborah. Deborah. Bon, papa na on a dit. Papa na kufa na guerre. Ebeta mala gemena. Na gemena. Dozala la pa bokilo na ngamta boko na. Gemena nani comment Deborah nani? Pito Deborah. Pito Deborah. Musala nini musala? O bakangeli wa. Mosala ki criminel mosala ka ndenge nini kolela te yo loba ndenge mosala yo mtu osala kozolela nini loba tosala bwe soto zi moto tobimisi mbeli totambola na mbeli tobimisi mbeli tocubi moto anaso akwei tozwi moto tokena mo yo yebi kokuma moto Nebo kuma moto te tozalana mobali na azana boloko. Mobali no azana boloko. Comment on est là? Les blancs. Comment ndako? Jonathan. Et bon les blancs comment ni? Comment ni babengela ki libanda. Babengela libanda. Bobota ne bana. Bobota ni mwana moko akufa. Bon les blancs. Comment msoso ya papa na mama nezate? Kumba papa maman ni baebite mais kumba papa ngeza John maman na makanibi non il y a les blancs wana na eba famille na endete o yebi penda kuna bango te nda kuna bango te to sikira ka dibanda to ngala dibanda to sila na dibanda siko azawa ya na boloko bakanga ke pona ni bakanga ke na makambo ni makambo abotra batu ba muto bon bosawa asara kini abotola mutu to kuma mutu moko ngana e bomi mutu yona ye wapi to maman tu na première rue azanya mais Deborah wana ndo salaki mabe obuma mutu vraiment pona moto ya Deborah wana vraiment en tout cas ndeko mwasi awa nde bosalaki mabe boboma mutu juste pona moto botubi embeli tolanda moto ake bote wa moto na boboma ki bote wa kena mai mobali d'abord kena mai nini ya kalamu siko bakanga ibino ndene ya kimisa kinga yende batika ki bamela batika la kina e papa pardon ya kimisa kinga bamela batika la kina ya tikala na moto makina mai na kina nge charger pour plus de fois na charger na ba maza ba na charger kota banzeta ne bele pardon?
Anzete ni n'échanger. Anzete za la n'échanger na ngambuko. Anzete za la ebelana. Na monument wana. Ah, yoza chedi ya wana. Mbala combien déjà possible au bomi ba? Pona ngai. Na bito bo mode ya mutu moko ngambube na mara boloko pa. Donc Deborah, boboma mutongo moko oloba mutu moko ka kondie, on dit ka mwa liyebo mo botimola ki na matiti esili. Donc toboma na biso ka mutu moko. Donc mutu moko kaka. Deborah so bomi yo osepe. Mais non yaya. Yango zo mona bibemba bato zo traîner partout na Kinshasa, bibembe zo chola na ba mai na kalamu nani abomi ezo yebana te, nzokeza bango. Nzokeza bango, alobi bien baza wana na limete wana na échanger wana. Na brification ya échanger wana na se abanzete wana. Brification esangisi na ni lemba, matete, ekiti nzela kingasa nezongi limete. C'est ça. Bato bazo kufa partout. Mais Laurent Désiré Kabila Zaï n'a raison. Logique à Laurent Désiré Kabila qui n'a pas tant de libération, ils qui bien. Bateau union so basila qui hein. Baza batako sanctionner bango sévèrement avec rigueur parce que boyeza bien té mboke baby. Tolanda. Papa, fierté à moi ne papa na ngai. Si vous moto na boboa qui est bazwa qui était na mai. Te pas kimisaki na yaki na moto ko kinenda. Siko yebisanga bino bovandika bendeko na bino apusa moto aye lisusu te amonanité na moto ekei mutu pe abungi. Est-ce que boko sepela nango baboma ya kenda alimo boko sepela nango boko sepela te. Donc c'est bilo mo ya ko tolérer te babwaka ye na mai ya kenda yo soki ndeko no baboma ye na mai ya kenda amonana te yo ko sepela te. Donc c'est bilo ko kokumisa te. C'est ça. Eza biloko bien te franchement biloko. Siko eza police wapi mutokanga kete na bolo. Mais parce que la police toi il m'a pas la kimisa ki mwasa kimisa nga liboso. Tant to bomi mutu to baki mutu na mai après bisinga Deborah. Yo kende ko to kende. O sa la vie. Mana o kende moto oyo. Na o kete kanga mona ali amboko kende na kende. Bambi la pe sala nini bazui. Masala mama be komone mbi. Ala na première bisinga amasa mobile ndenga zabo. Ana boloko kende ape ko tala. Et puis ça ngo c'est pas quand même sauf kabonda je te bando rene. Quand même c'est na ipekri ala na gombe. Je vais pas dire que ni au kanya makasi c'est na kaso ka ba ki na mo na ke exact. Baninga no mususu boyiba na bango boboma bato. Nakala ngata tambola ngamoko na ibaninga na ngai bia. Na ibaninga na moko komoni mbi. Ana première apla mobali nae. Mobali ne pas mobali na ibaka abotola bato ba téléphone. Ya ibaba moto te. Donc voilà, papa, maman, Simba na bokebi batawe baza ebele na RDC. Yoko ya bokanisi mwana mwasi, okanisi mutoki kosunga oyo kela emawa. Nzoka criminel, nasuka yeka anda ko chuba yo mbeli, nasuka yeka anda ko boma yo. Donc, mboka na biso surtout précisément Kinshasa, c'est très dangereux. Il faut ko keba makasi, surtout biso batuto bima, soko ke na Kinshasa, yaya keba vie ezaka ka moko na banzi. Biloko ya lobi wana c'est très grave parce que baboma déjà mutu ya liboso yena mobali na ye babotola ye moto babwaka ye na mai. Est-ce que famille wana ti lelo tanto balukaka ndeko na bango amonana te soki baye koyoka likambo boye est-ce que bakosepela ye tango azoboma bato c'est pas propre, c'est pas bien. Yaya pourquoi pas bo menacer kaka bozwi moto bokeye nango po boza na posa moto jusqu'à na niveau jusqu'à tuer wana nde mabe jusqu'à tuer assassiner wana eza propreté yaya so oza na besoin ya eloko ya mutu po bino boza baya pomba baya kuluna yaya bosala force na bino o boza nango appliquer la force bobotola eloko boza nango posa mais non plus ya koboma milimo ya bato ya koboma ba vie ya bato ya koboma bato kobwaka na mai
mais non esalinga nzoto malili koyoka ndenge mwana mwasi azopesa ba témoignage ya boye baboma ye babwaka ye na mai esali mawa pasi na soni. Voilà oyo ngai tolakisa bino yango wana ndeko Keba Kinshasa ebeba. Merci beaucoup soko talinga mba liboso, n'hésitez pas à s'abonner sur notre chaîne des shows de Artivio ta la réalité. Le plus important yaya partager comme d'habitude. Pesa pe bandeko mususu batala yaya Kinshasa esi ebeba. Tanto yo yebaka te oke mboka ana na luyenge okekuta na bata bokanisi batu nzoka bilima okota na se ya mabele lokola black. Merci beaucoup, aimez, commentez votre émission. Ezalaki Abino, humble serviteur. L'homme de bonne foi, Zala branché, by Michel Zakoya. Ciao.